Pour moi, c'est un papa. Je préfère plus Nabenge papa que Naloba président. Oui, c'est vrai, Aza président, Aloba Naza collègue, tout ça. Mais na ndenge na ngana mona ngo passe mingi. Nako benge collecté, nako benge pe président, c'est vrai qu'il est le président. Et pour nous me sentir à l'aise, pour nous le papa. Donc premièrement, un grand merci à papa. Et un grand merci aussi à Bandegonion sur théâtre aux arts. Dans le fait, on fait un message à 14h. Il y a un déjà commis 14h. Il y a un habit au Banda. Ce qui peut-être est na oumeli mingi. Nazo kanza ce qui na oumeli la penza makas. Tom suis à 1h du temps. Mais nazo kanza tom suis à moins d'1 heure. Autokoy ko sola a. To sambe. Tata osali kona senzamba solo pe abomoi. Na ebi que na luka osala théâtre na groupe a mutute. Kolo me osepela ko benganga. Yo moko format kinga na zala na kasa domaine na théâtre pendant que na eba ke lote. Et quand l'expérience ya bakulutu na sena moi oyo to acquérir sous connaissance. Kolo formateur ya pomo inanga sur le plan artistique ezayo. En 1998 nous robena na sala groupe à théâtre. Et le lo komisinga na charge munene oyo tom et ko ipe ko memara ba humiliation. Kolo pour certaines personnes au bakoy ko comprendre était kolo tant où ils ont fait sa message pour le peuple eux. Na peso merci tika muli mono mosanto asunga biso penza ete tata nazala libakute pour na bato. Pardon mon Dieu parce que wa motu eza royaume de cieux ne nazoluka. Biloka mokilo ezosunga melo leza motuya. Salisanga penza liboso batata nanga bazaba ya baninga pe baleki baza awa tata nazala canal ya bénédiction parce que obengami na kombo ya prince CP tombo manatina na nyonso e bandeli pino suka na kombo Yesu Masia Nazareth nde tobondeli pe tolobi amen. Bien, encore une fois na lobi merci pe na bakulutu nyonso oyo bazali banda mboka lokola bakulutu ya groupe Salongo et un groupe Nzoi, Babiloko Bele Takinga, Bandeko nyonso baza branché na biso pour nato ko pesa message ko. Bandeko nazo pesa message na ba point misato. Point ya liboso nazo parler sur l'introduction. Introduction et après na développement na vous parler c'est culture na biso et na kopesa message nazoloba l'introduction on parlait si culture na biso si ma culture na biso nde na kolobela message oyo na bengisaki bandeko baartiste na introduction na koloba boye bandeko kobengisa bino boye ba grande personne. C'est pas une chose facile. Je crois que avant, combien on avait une grande activité aujourd'hui parce que tout est dans culte Moko. Dans culte Moko, parce que je viens de totaliser 50 ans d'âge. Oh, il y a des gens qui sont là pour nous moi si nanga. Na tinete nzamba pesa makasa sika na deuxième partie à vie. Et pour tout ça, il a souvent malamu. Alors, vivre occupation après, on a qui est makambo ya batu batumba misu na njil par la grâce de Dieu. Alors, on a quoi qu'on dit maintenant ben sabat. Pour nous sous charge mosu. Dans tout ça, l'activité à l'église, on a un balobi. À ça, l'activité on a pour la promotion na e. Ya omoni wata bayembi bazate. Alors, il n'a pas ça comme message. Na sala ngo pour la promotion te. Ça m'a pris une charge à batu belé baza awa. Donc il y a avant culte style un peu tard parce qu'il y avait du monde ici par la grâce de Dieu. Donc la simple instrument. Je n'ai pas besoin. Il y a commis ça là. Or c'est une charge pour moi. Il y a bien un artiste et comédien.
bandeko nanga artiste comédien toujours na carte introduction na loba biso sala musala auto bengana ba démon to bengana ba via bato on dirige une église où ils en a battu belé même la télévision bomona et chaque personne derrière yé azana bitumba famille na ye et ba bitumba wana biso bato to bunda ngo na ba délivrance eleka awa au monde à ténèbres un esprit humain dans notre mutazoloba ayo ko sala nini apa de la foi yo de la foi makambo ezayo yo de la foi bazokana biso même par des esprits humains au bazo zo possession ba via bato et maintenant ceux qui derrière mutu moko mundimi moko et bisima na ye azana 5 personnes bazo bundisa et soit balia famille na bango et maintenant diriger une église il y a 4-5 000 personnes ozana bitumba ya ndenge nini alors lelo na niveau ya média comme vous le savez et qu'on s'appelle dans mon tour à Zawana Mazam Tamisala Mabe. Alors, le papa, il n'y a pas de pona de la foi. Ce qui dit le temps où nous sommes dans Mawanzam, parce que nous bête pour Nabiso, na ba télévision, tant où nous sommes dans Mawanzam, pour tout petit moi accepter n'importe où nous sommes. Mais dans la artiste aujourd'hui, ça peut être aussi une porte pour que tout le monde soit humilié d'une manière ou d'une autre. Alors, on s'est décidé de voir le Bananzambe, soit qu'on s'alanga penza grâce, à s'alanga penza ngolu, que ça a un message à ce qu'on a coupé ça dans le peuple ou à beaucoup plus de théâtre. Donc ceux qui s'attendent à la souka, parce qu'il y a des gens même qui passent à la télé, ils ont appelé ce message pour un artiste et comédien. Mais nous on se réserve parce qu'on ne veut pas toujours avoir des problèmes, tout et tout, des fois tam sur le bi A, baki woye bisela ngoyo B et comme il porte ça tout moko baba to misala mabe bakota wana pour babundisa na musanza. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Bible lobby même si basali guerre pour na yo mais ba olonga yo te nzambo apesa sa vision yemo pa pesa provision. Alors bande ko na ngai na kati ya culture na biso to pe na deuxième point nanga na lingaki koloba que théâtre auto zo sala lelo génération na biso a na longoli génération ba papa masumu génération na biso nyonso to tikali a to longoli groupe salongo to longoli ba groupe nzoi tolongoli même génération va pas takinga tout ça ba minzoto génération o biso to tikali a biso nyonso to tikali to za génération o to sa musala o ba mikolo basalaki ba misu batiki fi ba responsabilité ba misu bazo continuer lokola ba papa baza a et biso to zo continuer musala wana et musala ngo to zo continuer bien aimé dans le Seigneur so to vi conscience bande konanga to remarquer que to zo sala sous théâtre té tout ça sous théâtre. Je parle avec beaucoup de Mikolo pour la première fois. Tant que je suis en contact avec eux. Qui moi problème. Oh, musique qui n'a qu'à art, la culture n'a biso. Moi, je suis balé la visibilité. C'est la musique et le théâtre. Raison pour laquelle il y a de peur. Mise à l'instant, autant à ça le scénario, on a posé artiste et comédien. Artiste et comédien, ça les films, on a posé à fond son nom, c'est la musique. Donc, il faut qu'il y ait des éducateurs en masse. Oli misanga lokola frère na bino bande kwa basi ko rozonga ta lokola noko ya bana na bino so ito za ba vrai éducateur en masse est-ce que auto zo sala lelo to zo éduquer pendant masse ou bien to commencer à la semblant to ma théâtre ngo ba mikolo ba salaka to me mango na angle musu to réaliser pendant bande ko na ngai na so ibisanza me so ko sali sangeza la mbala suka penza pour ne pas que na zo ba problème na bino. Parce que ça n'a pas tout le monde qui va bien faut tirer théâtre. Les gens mazot tam non faut tirer théâtre na bina yeko la théâtre té. Nzambe mutape sanga message à théâtre na sala théâtre. Na ça les groupe monté président nga hôtel malobi nga na sala théâtre pa na zati. Donc na bima lokwa Melchizedek. Donc nzambe mutabongisa bongo lelo na sala ta canal pour na bande ko na ngai. Mais so bande ko ba yo ka te sala passe. Culture ya mboka na biso bande ko théâtre. Lelo biso to côté le mani to loba atali bosa papa masumu lelo baza wana ba susu pour permettre ngana loba papa o basu na valeur te si baza na basu na valeur te o comme on appelle un artiste ya mboka na biso matele mafingi papa o si c'est vrai pendant na ba notion to botami ya discipline to botami na ona ba famille na tata o nenga sabo ya ko sala nga nyoso ko sala ngai loko na yekola ko finga te na oleka na TV jamais na finga papa o parce que papa tina balakisinga ko finga te bande ko na ngai balakisinga te papa ko iko humilier ngai na ko lela na regretter na mutema na nga na zoki na comprendre que soit papa wa linganga te mais na ko oser te na faire face na papa o je ne sais pas o banda ndenge ni na koli na famille ko ba finga mutu te
nakoli na famille oyo balakisanga teke il faut loba na mutu permettre na expression ata mutu aloba na mutu imbécile obe niama na yo nakokango te donc obima na monoko nanga eza place eza kilo makasi. Mais aujourd'hui il y a des gens oyo bazofinga bato publiquement boye na télévision ezosala mpenza passe. Donc culture na biso eza sous culture te na niveau théâtre. Donc théâtre pour le moment je ne sais pas soki lelo baresponsable baotala théâtre balobi maki tootala culture ya mboka na biso eza mpenza lisusu te. Bandeko totala culture théâtre nzambe apesa biso. Est-ce que toza toujours bédicateur ya masse? Toza toujours bédicateur ya masse? Posonga na ofinga eza nongo important te napekisa bana nanga kofinga oyo toosala lelo na télévision tooteya bato. Napesa exemple moko ndeko oyebisa mutu oteya mutu sur l'amour na théâtre sur l'amour parce que toi bédicateur sur l'amour. Mais bato baotala biso mo bato oparle sur l'amour to na biso na amour te siko toi bédicateur na angle nini. Nazoleka na troisième point napesa ya okamwa te. Toyebi lelo théâtre ampleur ya théâtre eza likambo ndeko Belfi na ndeko Sila. Ampleur ya théâtre eza bandeko na biso abasi mibale nzambe asali bango ngolu baproducteur baza te nzambe atelemisi bango tokenda tojoue mpa na bango tozwi mwa mbongo esalisi mpe biso. Je suis très fier ya koliaka mbongo na ngai motoki na ngai ya théâtre. Très fier bandeko nde bomoni nga très très fier. S'il vous plaît fils viens rapidement s'il vous plaît Simba excusez nazalaka très fier bandeko so na biso no même église on a otambusa nde bomoni église wa munene o nde bomoni boye. Pour moi c'est une école nzambe ayebisanga sala église mais kokeluka mbongo te. Grande église oyo boomona po bocomprendre ke naza na posa mbongo na ngai théâtre. Grande église oyo boomona nzambe ayebisa ngai natindi yo te mpo na mbongo. Église na biso bana bato te église pe te po so bali basala mpo na nga baosala mais nabangaka nzambe. Église efutelanga ni ndako, église epesanga ni eloko kolia, église epesanga ni carburant, epesa ngai ni unité. Donc naza na eloko te lokola intérêt na kati église. Ça je dis ça ouvertement bana église oyo baza wana eza teke bango baboya kosala ngo balinganga tellement makasi so na yo basala baosala ngo. Donc je ne gagne pas na kati église oyo nde bomoni moto ana église afula bato nyonso bomoni. So ina na souvenir je le dis na kati ya masolo lobi so naza na souvenir église oyo natambusi pendant 6 ans au 6e année avec 5 parcelles tozotonga hôpital kuna avec ma voiture tout bomoni na balogo ya église. Soki nzambe apesinga 1000 francs na tiongo mosala nzambe. J'aime plus nazala na grandeur, j'aime l'excellence, mais je ne prends rien de l'église. Nazwaki eloko te na kati église oyo so botuninga baoffrande d'église ekota ya combien noloba nayebi te. Mais par la grâce de Dieu je peux dire je suis par la grâce de Dieu moto na église oyo ntango mosusu apesa offrande koleka bato nyonso ntango mosusu parce que je sais ce que je fais avec Dieu. Alors bandeko théâtre ntango nakenda kosala yango ntango nazwaka mbongo na ngai esala nga esengo makasi ntango mosusu mpe nayepa mwasi na nga nakabeli mwasi na nga enveloppe na otozwa na théâtre napesi mpe mwasi na nga amoni ke nabimaki nakitaki tournage. Théâtre eza mosala na nga namoni makambo ndenge ezoleka bandeko paster de la foi yoka moto akosangisa bato oyo naoyoka nazoyoka nazokomprendre ke naza na capacité ta kosangisa bato ebandi kosampire bato nyonso bamosusu bakokata parti ya bemission batindeli ngai paster de la foi yo okendaka pa sile okendaka pa belle vie koma yo okosangisa bango te ntango mosusu ozangi réponse aopesa nzambe asunga biso kaka. Nazalaki na voyage nazalaki kota Italie tongo moko boye nzambe aoloba na ngai nzambe azoloba na ngai makambo ozotika ngo pourquoi nakomi très mal à l'aise naozela bandeko baya kozwanga na hotel donc nakomi komonologue na kati ya chambre nazomonologue s'il vous plaît naza liboso église mpe liboso ya sanctuaire nkolo nazomonologue nga moko donc nazomiloba ndeti na nzambe nazoloba eleki naye kozonga nasali 1 mois na 26 jours na libanda naye kozonga nazongi vendredi boyokanga très bien bandeko na ngai soki naoloba mabe bolimisanga mpenza naza na mposa te napesa satana accès na vie na mwa crédibilité ya pasi ko tozobatela na ntango oyo ekomi mabe makasi. Nazongi vendredi s'il vous plaît nakomi vendredi samedi nakei pa tootonga hôpital mpona landela misala dimanche culte lundi tozala na jeûne toute la journée tozala na jeûne en église
nazalaki absent naye na ntongo na kilisa bamama na tei na démarré mutuka na bimi na bengi mama Stila bando bolandanga très bien parce que bando musuka koloba mais pourquoi passer à cause sangisa bato si c'est vrai que toyebi que théâtre le problème est lié na mama Stila na mama Bellevue pourquoi sangisi bango te na bengi mama Stila le lundi ngana komaki le 26 le 27 samedi le 28 et le 29 j'espère lundi na bengi mama Stila abina ngana zana nda mama zagawa venaza na posa to kutana d'accord problème te pasteur na zalidadi na ba respect ako kanza to so to ba bi logo pona ipo yo bengi si ay ko kutana mutu peut-être ba na problème na lobité na ke ka vers baon bandi ko ngai s'il vous plaît je me suis engagé to démarrer mutuka to ke ipa mama Stila et pas zala pour ne pas citer place na zala ga tant faire discrétion pour na maman akomi ayambinga très bien to ba to sambeli to bandi ko solola to sololi même akamna sololi na ye na silisi na longwe na ye no ebisa bino makamu nyonso parce que ça même makamu na mama Bellevue na sololi na bango na ye pa mama Bellevue biso tozwi nzela ya sosa tozokende toleki communauté na biso assemblée ye tokompime na communauté tokoma avec Christ et roi abi nabenga na mama Bellevue palobaki koto oyo to nabenga alobi te dadi faire comment parler du peuple totourne na bana tozalaki na bango tobandi koya tokomi mama Bellevue bingi na nzela asali biso signe mama yo wana toye mama Bellevue yambinga na kati ya restaurant na ye tokoti bato bazalaki libanda wana place mobo atia clim tout ça tokoti na kati bato bazalaki tofandi biso mibale makambo na solo na bango bale yango nalobi mama nde na bande pa Masila nde na bandi pa mama Bellevue va oyo ezokende ezolobela bino nini lelo bato bakomi humilie mpo na bino makambo nyonso ekomi bino mama Bellevue lokwa mama Stila mama Stila atalisinga bolamu ya mama Bellevue mama Bellevue atalisinga bolamu ya mama Stila mais finalement soki ozoloba bolamu oyo mama Stila kuta kotaki na papa Omar alobi papa nanga kufa bandeko nanga bato ya liboso babenga mama Bellevue bayana Omar bon bakota papa nanga na morgue nayepa mama Bellevue également alobi malamu ya mama Stila siko na tuni bongo alobi si c'est vrai boza na problème te oto wana problème te ngabi soki wana problème te wana palobi naza na problème te ngabi maintenant sikoyo mpona nini te mama Stila okosala message de la même manière alobi na mama Bellevue okosala message bandeko ndeko kinga naza ndeko nanga opesi message na bato oyo balandaka bino babiso oyo na bandeko tosala oyo basala ba émission oyebisa biso ke totika makambo oyo toa bandeko s'il vous plaît bandeko totika kofinga totika boye banda lelo boyeba par exemple mama Bellevue alobi ngai Bellevue naza famille libota naza mpe Abakouk c'est ma soeur toutine musika mutu te afinga so bofingi ngai de la même manière nayebisi mama Bellevue mpona mama Stila okosala ngo loba te Stila aza ndeko na ngai yaya na ngai ya Stila alobake non wana aza ser na ngai tusa boyeboye toza bana touti pa tata moko tu consort bango mibale bapesi nga même réponse s'il vous plaît mama Stila alobai na ngai mama Bellevue alobi nanga papa dadi si nasala déjà ba message na koma déjà mama Stila alobi koma mama Bellevue alobi koma nayoki bango mibale natuni bango question suka bolanda nga bieba ndeko na biyaya soki lelo mama Stila oyoki mama Bellevue akufi mama Bellevue tana kepa natuni mama Bellevue soki lelo mama Stila akufi okende to okende na biso okei te mokili eloba nde kooloba soki okei baloba oye mpo na nini alors tant toza na bomoi ntango nde esengeli tobongisa yango nde esengeli tobongisa bandeko suzi ebele batiki biso bandimai te bakoki kokufa bandeko na biso tokanisa te bakufi mpo baza na mabe te or bolingisanga naloba ke mama Bellevue na mama Stila bino mibale bwana mabe ya makasi parce que bato bazobomana mpo na bino ya bino tozomona bandeko mosusu bakufa tomona ntango mosusu mabe te bato bazobomana même bino bolobi ke biso tozosala to totinda mpe bato te oui et enfin bakipe nga na makambo wana te bazoke de père s'il vous plaît bien aimé dans le Seigneur bazoke de père et enfin nayebisi bango oyo bozosala lelo soki moko na bino mpe akufi neti moko na bino akufi
pour la dernière fois qu'on a vu au monde on a koufi bokende wapi bokende paradis ou bien bokende enfer soki lelo liwe sila liwe belle vie bokende lola to bokende felo parce que bokende à l'église bosambela bozana ba pasteur mais sikoyo ndenge boyo kana te bopesa pe bofrande une église bible lobi soki mutu azana problème na ndeko na ye ata offrande pesa te atika ngona ke no bongisa sima ko pesa offrande na église oyo nazokamba par la grâce de lokola ka simple instrument plus de 2 fois na teya liloba nzambe oyo te ya mapete na ba église na biso ozana problème na mutu ko offrande te kendi kosala blague te nazoteya lokwa mosala nzambe bato ebele babima a batia offrande te église ekota offrande te pourquoi il faut na te ya vérité po mokolo suka nzambe amonanga donc namoni mama Sila namoni mama Belle-Vie baloyi baza na problème te na domaine ya médecine moto asouffra mingi ezala pédiatre po mwana akoba kosala diagnostic te facilement pourquoi parce que azoloba te mais mokolo soka ye epai ya médecin médecin atunaka ye osanti ndeni ona oyoka libumu mpasi est ce que ozolia nazolia mais nazolia bien te s'il vous plaît est ce que osala sel bien médecin aosala tableau na ye mpo azotraite na mokolo na traite na bamikolo balobi baa na problème te moyen apesa traitement eza te mama Sila aza na problème na ma Belle-Vie te bato bazoloba na batv ya tindi bango te na ye mpe pa mama Belle-Vie pa lobi ye aza na problème na mama Sila ata lobi mpe boloma mama Sila nde mama Sila lobi oyo aye e bato bazoloba na tv ye mpe te moto atindi bango bandeko na ngai naopesa traitement ndeni bato baa maladi te ya kala naopesa traitement ndeni nalobi ok nga na kei me nayebi soka eloko mo nde nayebisa mama Sila nayebisi ma Belle-Vie nabi bopermettre nga bandeko na nga nazoloba na maya miso na motema na nga naza irresponsable nadirigeaka bato minene na kati église oyo j'ai des généraux j'ai des tel bato ebela likolo makasi mpo naza oblige mpo nabatela personnalité na nga natambusaka bato towana baeglise na bapoto partout naza na bagrande personnalité oyo batangi koleka nga bato baleki nga na nyonso bafandaka wana baoyoka nga alors fo na protéger personnalité alors mama Sila mama Belle-Vie désormais bato basepela bajouer na bagroupe na bino mais pour permettre avec beaucoup de respect na jouer sous na bagroupe na bino te donc na jouer jamais na Belle-Vie TV na jouer pe jamais na SP soki bozalaka boye akwa ser na yaka osala mosala mpa na bino mokolo mongo te nga nazwa telefone na nga nabenga mama Belle-Vie be mama Sila tianga na casting babengaka selo casting so mokolo wana mama Sila kobenga nga mwa mingi seke nozala na ye mwa mingi na tournage ekomaka nozwa couleur ya mama Sila so mokolo mama Belle-Vie moto akobenga nga mingi lokwa nozala na ye mingi na tournage nozwa couleur na ye alors d'où naotikala susu une église au milieu du village alors je me suis dit pour permettre nga c'est vrai que nao regretter po boza likolo makasi tout le monde azwa envie à jouer na deux groupes wana mais je m'engage naboma mosala na nga mpo na bino mais quand je le dis le bible lobi moto aolia na motoki na ye aolia na motoki na ye donc c'est à dire moto akomi obstacle na mosala ya moninga nzambe aoti kolosepela na ye te parce que motoki ya moto ezalaka sacré même dans une entreprise soki patron azofaire souffrir bato mpo bazwa accès ta otravailler malamu le patron ne sera jamais béni de la part du Seigneur donc nga nazwaki décision nayebisi bandeko nayebisi bango ndenge wana alors mpo na clôturer sikoyo donc boyebaki ngai soki mama Belle-Vie na mama Sila lokwa baza na problème te mais makambo ezobima ebelebele bato bazozala humilie nga na se retire na ojoue na nga lisusu te na bagroupe yango mibale mais nalobi te natiki théâtre mais baza na odimata makasi bandeko mibale oyo bato bazwa envie bango bajoue na bagroupe na bango mais moi je me retire fome nalia lipa okauka na kimia ke nazala na abondance na querelle ndenge bible ezoloba na mokana na proverbe alors pour en finir nayebisa bandeko na nga baartiste comédien nayebisa bandeko na ngai oyo bosalaka baémission nazoloba lokola frère na bino kaka nzambe asalanga grâce eza atambala suka nzambe asalanga grâce lelo na nzela bato mibale bato bakomi kotouche na bapersonnalité ya bato même entre bachroniqueur entre bato basalaka bémission
oui toza na conflit ya bawenge bakulutu na biso jibe na wera tomona baconseil na fikini babeti ti tongo concurrence loyale bamisisa wera bakoleka ya ndeko jibe mpe bakoleka balobeli patron na bango balobeli mpe mosala na bango mais na théâtre niveau tokomi mama sila na mama belle-fille ekomi yango te ya sela aza na vie passé na ye une maman par exemple aza na télévision alingaka moko na bango aosala émission e bandeko bazofinga mutu mosusu une femme mariée ta mosusu ana bana na ndako ana mobali mais bazoloba vie passé na ye oyo ezocorrespondre te na conflit ya mosala oyo bato baza nango mwana mwasi azofinga mwana mobali moko aza marié ana mwasi na ndako na bana aza na basemeki aza na babokilo mais bazofinga ye badefo ya nzoto na ye oyo eza rien na rapport moko te na mosala. Alors naboyi koyebi so Dieu m'a dit, Dieu m'a montré mama sila mama belle-fille bola nanga ta mosusu boye na télévision devant tout le monde bosimba eloko omoni nde tozokende boye boyeba ke bato baosala na mabe bato baobomana bato baokota bakisi bato baokota bonganga mpona baninga mosusu basala bango mabe mais base ezaka bino bandeko na ngai oza na baton ya kotia kimia na likambo oza mpe na baton ya kotia desordre bavia bato ya bandokufa osimbaka eloko les artistes et comédiens nalobi na bino ka lokola frère na bino po ke mauvaise interprétation esalama te oyo asakoli nasakoli te naza évangéliste naza nanga prophète te je suis qu'un simple évangéliste na prophétisaka te nateyaka parole de Dieu ndenge komama esili nateya bongo nasala mai te mafuta te singa te nateyaka parole esili naza mona assemblée de Dieu mona kadisi mais nalobika eloko moko mama belle-fille mama sila nasengi na bino boyeba makambo ndenge ezokende bato baobomana bato baosala na mabe mais nzambe aotango likolo mutu na bino mpo bino bato oza base ya makambo bato baoperde bato na bafamille na bango eza na bato baokota bandako babeli parceke moto akoti ndako ya nganga alobi asali nga boye na koprouve ye akomi akoti ndako ya nganga asali motu mabe babwakeli malade asali boye moto atikali na eta ya pasi bamosusu bakufi nzambe aotango likolo na bino natikeli bango charge wana mama belle-fille na mama sila nayepa bandeko na biso bosala bemission ndeko ya famille libota ndeko ya baba cook po toza kote wana bandeko na mati mpenza awa epai na te ya bato babongola mitema bino nyonso bayaya na ngai bozwanga ta lokola nokwa bana na bino bozwanga ta lokola frère na bino na kiti mpenza na se nafukami awa nabondeli bino so naza ta ndeko na bino ata lokola mosala nzambe te me lokola ndeko na bino naye kosenga bino pardon bandeko bachroniqueur nyonso na bachroniqueuse ozalaka ya famille libota ozalaka ya bakuku naboyi koloba oyo nzambe atindinga te nalobika nasengi na bino pardon soki na ngambo bato basala bino mabe bolimbisa soki mpe na ngambo wana mosusu bandeko basalaki mabe nafukami na kombo ya baartiste nyonso nga na kiti lokola frère na bango lokola mutu moko na représente bango à ce moment likolo etumbelo ya nzambe esika bomo eza na bondeli bomo ezala bayaya na nga bosala bemission pardon lokola leki so boza bayaya lokola frère so naza ndeko na bino mobali bandeko ya basi ata lokola noko ya bana na bino coupe ezotelema pasi ezotelema natie mabolongo na se naza na intérêt te pa belle-fille na intérêt te pa mama sila naza na intérêt te lolo ezomona nga likolo etumbelo oyo naliaka mbongo mutu te oyo bapesaka ngai mpo nasala soki nini naza nango te soki eglise abona oluka mbongo te noluka mbongo pa masila te ni pa ma belle-fille soki na mosala na nga te nakiti bagenou bandeko ata naza pamba liboso na bino bokonsidenga lokola mosala nzambe te nakiti mpenza boye liboso meme ya bana na nga ndambo eglise depuis bayaki 6 heures bamosusu batikali wana bazoyoka lolo ezoyoka mabele ezomona nasengi bino pardon soki ezalaki na mokili na nga na banasokoli maboko me na bonzambe nasengi bino pardon nakiti mpenza mabolongo na se
pardon penza pardon na kombo na nkolo Yesu Masiya atoza ya doctrine osambelaka na yo te na sengi yo kaka pardon na nzambe kaka yo osambelaka nga na sengi yo pardon penza motema na nge ezosoka depuis 6 heures du matin nayaki awa nasali nzambe nafukami te na eglise oyo mpo na bato me nafukami mpo na yo nde kosala baémission na se penza bageno na se soki mama sila bayoka ntina mama belle-fille nzambe asa charge na bango me biso tozolobela bango biso baartiste oyo tozolobela bango biso bachroniqueur oyo tozolobela bango ya na kiti penza na kombo ya Yesu Masiya Nazareth pardon penza pardon ta mosusu bamosusu bakomprendre nga te nakozwa mpe humiliation na moto alukaka nga kitisa ngai me mpo na bino nasenga pardon totika koloba makambo bandeko totika ata tosala concurrence loyale tozana motango oyo toloba makambo mosusu bandeko nanga pardon tozwa tan toloba makambo mosusu totika nanu mwa silence toluka kimia tolingi kimia kolinga ma belle-fille mimi kolobele na osu te kolinga masila mimi kolobele na osu te bandeko nanga po ezala te olobaki na phase ya malamu me bakomisa na phase ya mabe totika nanu kimia ezala bandeko na bosana bemisio ebela kosala bayaya bosana makambo ebela kolobela na mboka na biso bandeko na ngai totika nanu bandeko olukwa baboyi tosika pardon saya eza quand même ata na motu moko andimanga naza mosala ya nzambe ata na nzela na nga nzambe asala ebolamu ata mpo na ndeko wana moko ata mpo na orphelin moko oyo lelo atanga classe asisi université mpo nga naza mosali na nzambe ata mpo na mawa orphelin moko ata mpo na mawa veuve moko ata so motu mwa bika ayoka ata liloba nzambe na nzela na nga mabolongo yango ekiti na se bato bafukamila bato mpo na baintere me nafukami mpo na sengo pardon nasali eloko te me na au nom des artistes et comédien oyo olobelaka maasila to ma belle-fille oyo ezopesa makelele tolingi kimia na sengi pardon nzambe na ngai solo mpe ya bomoi yo moto tinanga na mosalo nayekolango ni na classe ni na école nayekolango ni na église s'il vous plaît me yo moto okutana na ngai na 1998 sala groupe ya théâtre ntango mosusu nkolo oyebaki makambo ya boye ke esengeli na ngai nakita na se mpenza mpo bandeko makambo esila soki okati likambo te ata bapresident bassociation bakokata te nzambe bible elobi soso akiti emo il soit accompli pesa sagesse na bandeko oyo bazonga nsima bamona bisika bauta otika bato batungwama oke kolokota bango pesi bango valeur mama sila na mama belle-fille mais apparemment nzambe abomoi babosani bolamu na yo elevation na bango ekomi libaku mpo na bato kotumbama nango baproducteur bazokoka te me bango bazokoka nzambe ekomi lelo pasi mpo na bafamille ekomi pasi mpo na bato nkolo bato bazwi humiliation ndeko na tv azofingana na ndeko mosusu na tv kolo azotanga na bakombo ya bato nzambe justice eza wapi kolo twana posa justice na yo sunga nzambe akoboi nakokisi otindenga lokola mowungu liboso ya bandeko na nga oyo etikaliza ya yo nzambe kokisa mpo na lokumu na yo et olobi tu rendras à chacun selon ses œuvres olobi que l'humilité nous fasse voir les autres c'est comme s'ils sont au-dessus de nous-mêmes nasambeli yo nasukisi na kombo ya Yesu Masiya Nazareth nde tolobi amen merci bandeko message na yo napesa bino yango mpola pambola bino nga nasukisi awa mpola batela biso tokuta na mbalasi merci beaucoup. C'était là donc le message de l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres aux artistes et comédiens. Nous allons tenter de faire quelques interviews par rapport à ces messages et je pense que les artistes vont parler. Le président est là, Papa Masumu. Bonjour Papa. Bonjour. Vos impressions par rapport à cette activité, à ces messages? Non, l'impression c'est que il fallait que Moussali Nzambe à côté dans le Kambongo parce que biso même à niveau il y a direction il y a l'Isanga na biso même maître Lombe à Yebiango nous avons fait presque la séance pour nous
comment tokokota na kati ya makambo yango, comment ekoki kosila. Mais tozopesa chaque fois ba proposition pour que un jour total à comment y arriver. Mais ce n'était pas facile parce que au Monika Kandenge Makamango est commis na bato libanda bazokota na kati ndenge pasteur alobi yo moko kolo makambo soko yoki bato bazoloba bazosala kokotela yo négativement. Il faut yebisa bango ke ngana lingi wana te. Soko boyi na yo bato wana pe bakolemba. Mais soko sali semblant net kaka ke oh non ngai na ngate mutu azotinda bango. Mais ozo tolérer yango. Mais ça ne va pas. Pour biso siko to comme un système que soki ezali ndenge comment bazosala système ko finga. Moi j'attends encore jour bakoloba bazo finga masomo de Brendé. Tribunal le kaka. Parce que je me désordre, les abouillés, oibouillés, à ce qu'on fait micro, à comment raconter n'importe quoi, à cause de que Moutouana Zamukolo na ye, même na âge, même na Moussala, rien à manquer complètement. Je pense que finalement, le Colapé Makambango, ils ont évolué. Il faudrait qu'on arrive que, tout comme un tribunal. Et ceux qui comme un tribunal, wana komona ndenge bato baya kosenga ka pardon kofukama tout ça ba comprendre. Pour mon pasteur alelisi biso nyonso tout à l'heure na l'église awa ndenge ya mileli. C'est ce que nous subissons tous les jours. Et hier en tant que Mosala Nzambe amoni que non akoki ko c'est la sauter. Il faut attaquer Mbalamoko. C'est pourquoi attaquer en suivre biso en face, biso ba toujours li ko raisonner na nous ndenge to ko sali lango, ndenge to ko so quand wana kuna tout sangisa wa tout ça, mais il y a même les on ndenge bon Nzambe et boyoki ndenge ya utikoloba. Donc eloko ni to ko soutisa. Et ça kaka que biso d'artiste d'une manière générale et ba comédien tout ça là na comique. Tout ce succès les loyaux, tout y va que ndele maboki basalaki, mondial basalaki, maman ou pepe basalaka. Biso tito bandi qui fait des tariango. Et bato basalaka liboso na biso, basalaka discipliné pour respecter baninga na bango. Et ça te que ceux qui les loyaux au succès, au comment on matisi mapeka, au comme impoli, au comme sanga bato et comme bilomé la sous comme caméra. Non, je pense que le moment était venu pour que pasteur de la foi atia biso na tout droit, pour bato biso nyos toleli tout à l'heure, pour atia biso tout droit. Alors, nous avons qui ça occasion et ebuka mbalamoko esprit oyo salama et comment que salema sikoyo et tikalika ba cimenter ngome ezo salema groupe oyo clan oyo kuna oyo ka clan oyo soki bato bazana likambo moko boye bi déjà que okuna bako so bango te na bato oyo okuna soki baza kuna et comme ba clan ko biso tokola ndenge wana te. Toujours il y a quand même contact. C'est pourquoi je montre que tu kangami un peu avec les jeunes qui arrivent pour que tu partages l'expérience à Kala. Pour que tu fasses parfait basate. Mais malheureusement, on trouve que chez les jeunes, ils ont sauté. Mais on va y aller comme quitter ça. Pour qu'on ait le baga toujours. Tu colles na ba parents. Bamsu ba colli na ba parents na bangote. Bamsu ba colli et pas ba noko. Bamsu ba colli na ba famille ko tuté. Donc éducation monte ça différent. Okomona moto yo. Et non ka so sala, est-ce qu'il y a des casans na ba parents? Est-ce qu'il y a des casans na ba bokilo? Est-ce qu'il y a des casans na Nous voulons la paix, président. Nous voulons la paix. Donc Tomitian et Sika na biso pour que to pesa musala na biso valeur. On y ko choquer